Vi azolela molili, azana nyonso kasi molili. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Proverbe loba, tout ce qui brille n'est pas de l'oré. Nachaki tembe kasi lelonga nandimi. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Jésus-Christ, la lumière du monde, il donne la paix, la joie, la protection divine. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Ve azolela molili, azanani osokasi molili. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Proverbe loba, tout ce qui brille n'est pas de l'oré. Nataki tembe kasi lelonga nandimi. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Jésus-Christ, la lumière du monde, il donne la paix, la joie, la protection divine. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, libota nanzambe, tout yesu akufela bandeko yabiso. Bien-aimé nzambe apambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie, instant toi kabo rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, pona kote ya bana nzambe, pona kote ya batu baza kubunga, pona kote ya batu baza na molili, pona kote ya batu bazo ke na ténèbres, baya na lumière. Alléluia. La lumière c'est Jésus-Christ. Ninge temi na nzembo. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il donne la paix, la joie, la protection divine. Libanda na Yesu nde kufa. Bien-aimé dans les ciné to vidéo mo ke pesi passe pesi mawa. Vie azole la molili, kulutu ya Antoine azole la molili. Bien-aimé vidéo pesi ngai pasi. Ya onda bito sambe la ponaye. Atoza na 1 minute apamba fuka mata sambe la ponaye. Loba na nzambe soka za penda ya yo nzambe délivrer yo kela ye mawa. Bien-aimé dans le Seigneur. Tala vidéo oyo malamu via zole la molili alobi azana nyonso ba wolo azana ngo carrosse nyonso ezali oh mais molili et puis na suka gangi molili ninga zo ganga soko za spirituel kulutu azo souffrir spirituellement. Bien-aimé kulutu azo souffrir spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant to passe la makomi total ta vidéo ne muke après to zonga au nom de Jésus-Christ. Vie azolela molili, azana nyonso kasi molili. À quoi sert à un homme de gagner le monde per son âme? Proverbe loba, tout ce qui brille n'est pas de l'oré. Nataki tembe kasi lelonga nandimi. À quoi sert un homme de gagner le monde per son âme? Jésus-Christ, la lumière du monde, il donne la paix, la joie, la protection divine. À quoi sert un homme de gagner le monde per son âme? Bien-aimé, na monito bondela, yambote to passe la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Ndengozo telemisa biso papa, to ma lumière. Tala batu bazole la ténèbre, batu bazana ténèbre, batu balanda ki molili, balanda ki bisengwa mokili. Ba wolo papa, tala bazole la ténèbre, bazole la papa bazo souffrir. To mone belé bakufa na pasi. Yangozo tinda biso papa, pona bano ya yo, batu yesu akufela, bayoka son de la trompette. Bakabona na batu ya mabe pena makambu ya mabe pote babikisa milimo na bango na tiki message na maboko na onzam yaka kote ya bano ya yo ya Antoine soka za ya yo sale grâce alongwa na molili alanda lumière pe témoigner papa bikisama soka za ya yo te papa
Nyosuka na maboko na yo. Natiki message na maboko no papa. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé. Hosanna grâce bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de rêve à rêve. Uniquement pour na bateau yeso akufela. Ben monsieur qui so akufela ote. Un jour pour la molili. Bato bazomono na mituka, bazomono na bawolo, ongali, bien aimé, mais ozo souffrir. Tant ozalaka yo moko na ndako ozo souffrir. O mela whisky mabe, o lala ponge zate, o kende ténèbres mabe, molili na molili. Mais libanda bato bazomono bawolo, bazomono lupango, bazomono bien, mais intérieurement tu souffres. Quelle vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle vie, bien-aimé. Landa Yesu, bien-aimé dans le Seigneur. Bomoni vidéo ya kulutu pesi passe pesi mawa. Bomoni kulutu kolela, kulutu nzambe asala et grâce. Bien-aimé, tout temps verset moko, bien-aimé, tout temps verset moko, bien-aimé, Zalina. Jean chapitre 8, verset 12. Je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malam. Ah oui, je vais essuyer mes lunettes. Ah oui, bien, mais ceux qui n'ont tangi mabe, battu sur bazana ténèbres, tomba kufa, bah ça papa, frère, chef atanga mabe, bien, mais j'aime mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Tozana Jean, chapitre 8, verset 12, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il y a Emmanuel, le seul, l'unique, le vrai Dieu, le Dieu fait homme. L'unité des mésires. Azana binzambite. Alléluia. Bible zolo bate to landa ba religion. Bible zolo bato landa de Jésus. Nga pasteur, nga kimpangiste, nga musulman, nga Bouddha, nga soki nini, nga catholique, ba kombo kaka, ba dénomination, pasteur nabiso, église nabiso, ba perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, landa de Yesu. Tika kulanda ba idolâtrie. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Yantoine, qui verset haut dans Jean 8 chapitre 12, dans Jean chapitre 8 verset 12, Yantoine na bandeli yango. Yoka, Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, viazole la molili, vie bonete subozo basusu, akenaka pa bakimbangiste, azol bazola la te bapongi, ton bafunda kaye, viazola la te. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire bateau yo. Bien-aimé, bateau bazarabing na baténèbres. Bien-aimé, ko signé pacte na Satan et Zali Mabé. Bien-aimé, Yemoko kuluta lobaki, apesaka gauche, abombili au droite. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, boutela ba Whitney Houston ndenge bakufa, boutela ba Michael Jackson ndenge bakufa, boutela ba Elvis Presley ndenge bakufa, boutela bien-aimé dans le Seigneur, ndenge ba Claude François bakufa, bien-aimé dans le Seigneur, boutela Papa Wemba, alobaki moko, naza komimona na plan, en train de planer sur un podium, non kufa ndenge wana, ba tout bazalaka na ba saki biso déjà, aloba yango bandakala, bien-aimé, boutela mama tchala mwana, diri pa yebaki azua teki biloko nyonso tu akena ndoko ko futela. Voilà, bien-aimé, dans ce numéro lobaka maman lobaka kufa na ba 66 ans, ba 60 et quelques. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, eza passe pesa mawa bukanga mana Yesu bomoni verset abi muta landi akotambola na molilité via zole la molili na kotanga verset mususu bien-aimé nyaza na Marc, bien-aimé, Marc chapitre 8 verset 36 na lingaka verset o mingi, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? À quoi sert à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Bien-aimé, qu'on perde âme na yote pour na biloka mokili. Qu'on perde âme na yote, bien-aimé, pour na biloko zomona na mokili. Nyose koleka, bilambe koleka, mituke koleka, mabale koleka, bien-aimé, nyose koleka. Tala babenga bango babogos, belle fille, tala bango na lilita, bien-aimé, tala bango na mbeto hôpital, beauté nyose mwangani. Alléluia. Bien-aimé, kangama na Yesu, il est la lumière du monde. Alors, c'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Yantoine, yango loko zana bomoy, landa Yesu, abandonné nyonso, koyoka sonité, batela amna yo, batela libota na ona sima, ba vivre malamu. Soko kufi na Yesu, abandonné nyonso, borozwa kimia, banano barozwa kimia. Mais soko kufi na molili ngozo lela, banana yo, bako, oye banzambete, akoza na molili na molili, benemete ya biso makamtozuma na mokilo yo, la bolanda Yesu. Bolanda Yesu, bien-aimé, bato batimba, isa bato balanda Yesu, alléluia, bayebi amna bango, epe manakimia, pour te bana na bango na sima, ba
bapema na kimia noki te molili ko déranger bango molili ko déranger bango bien-aimé nzambe apambola bino bien-aimé pesi passe pesi mawa eza makambo ko sekate tosambela pona ye na kombo na Yesu Kristo da souhaiter bino journée malamu nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Bien-aimé, shalom. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et coupez ce message sur la stabilité. Mon frère, il faut que tu sois stable. Ma soeur, il faut que tu sois stable. Dès qu'on a ce stabilité na vie na yo, eza mawa mingi. Bien, ba sorte inutile au cause de la stabilité. Ba camarade belé na vie au cause de la stabilité. Yo frère nanga basi belé na vie au cause de la stabilité. Yo pesseur nanga mi balé belé na vie au cause de la stabilité. Il faut la stable na vie na yo. Ozana ndaku na yo ya kuvanda, ozana na mambongo na yo pembeni, ozange luka kuliate. Bien aimé, ezosenga organisation. Il faut s'organiser. Kozala te ba sorti niti bitambola tambola bien aimé, ko swana na batu, mutu likolo banganda ba boîte de nuit, okozala stabilité na vie ndeko na ngai, okokufa lokola mbwa na balabala. Il faut la stable na vie na yo, ozana kimia na vie na yo. Ata muke oza kozwa ndeko na ngai. Il faut s'organiser nango. Et on est partager verset oyo na Proverbe chapitre 17 verset 1. Yo que le colobi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ bien aimé, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle. Ndeko nanga yoka verset kitoko. Ata muki oza nango s'organiser nango. Koluke belé te bien aimé le Seigneur. Mingi bakenda ko simba bakisi. Balala ka malamu te. Oh ndeko nanga ba sacrifice leki. Kotala katala ka batute. Kolinga te na koma loko lentel te. Mutam tazana vina ye. Muki oza nango bien aimé s'organiser. Koluka belé te bien aimé le Seigneur. Oh ndeko nanga yi oko simba kisi pamba. Okendo lala na cimetière pamba. Bien aimé kolinga pete mbongwe belé okozanga peloko sala nango ndeko nangai zana kimia na vie na yo. Mieux vaut un morceau de pain sec bien aimé avec la paix. Oh yoka verset kitoko qu'une maison pleine de viande avec querelle. Bien aimé, o luki mbongo belé comme le ba problème. Bien aimé, o skozanga pe mbongo comme na ba problème. Pour le koso mbongo liki bi defa ba kuma ko luka o futa ba nyongo. Bien aimé, ko za la stabilité na vie, za la stable. Muki o za nango s'organiser. Tika ko tala batu, o biteni na sala ki pa ko mandenga zaliwana. Yo ndenge nzamba kela yo, bien aimé soso la ka eloko ko kina mungongo na ye. Ndenge nzamba kela yo, muki o za nango s'organiser. Et que comme belé soko ebi ko s'organiser. Ben nzamba pambola yo, zana mwasi no moko na ndako frère na ngai, zana mobali no moko na ndako sœur na ngai, bo s'organiser bino mibale, bo solola ka bo bande bo tambola na vie na bino. Bo komona bien me batu belé ba ko envier bino. Mais ko luka e belé, ben moko betali ba ko pamba ndeko na koma muyibi, ko koma ko ba faux pasteur bien aimé, ko bande ko singa batu bambongo, bien aimé zana kimia. Et puis ça peut stable na vie chrétienne na yo. Tika kulanda ba pasteur bien aimé nzambe loka senga kaka mutaka bona masumo zana vie de prière sambela ka von lala sambela ka soko la muki sambela ka von lia obimi ozongi osambeli. C'est ça une vie de prière bien aimé dans le Seigneur. Nous sur ça avant ça la sambela ata 1 minute à pamba ata 2 minutes à pamba nzamba singote ba prière ba 1 heure de temps ba 2 heures de temps ba 3 makambu ya lukuta bien aimé yesu sa zone sur ne koloso azo sengonde tika masumo. Ce que Dieu te demande c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Bien aimé, sois stable dans ta vie. Ba camarade de belé, obite nani a commis mon erreur. Zana kimia na vie na yo. Une très bonne journée à toi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes m'a préparé qui contre yo butu mobimba. Ba ko sama soni, ba ko na ba propre piège na ba romoko. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com avec Congo Dialogue Congo Solola makambo danger di kitoko Congo Dialogue